Chers Congolais de la diaspora, la communauté congolaise d'Arendal vous invite à participer à une grande conférence internationale sur l'intégration et la promotion de la femme congolaise. Comme orateur, nous avons sénateur Bertin Mampaka, député Kenge de l'Italie, Mami Jeanne de la Belgique, député Zizel Mandaïla de la Belgique, Madame Massimango de Suède et Da Honorat Kachale de la Norvège et Stig de la Norvège. Venez nombreux. Awa na Norvège tobengi bino na milulu minene oyo tozali na yango. Ezali na date ya le 27 na le 28 juin. Milulu yango ezali intégration et promotion de la femme. Yango wana tosenge pai na bino ba mama boya ebele tofanda esika moko elongo na bana na biso na mibali na biso. Tozana ba mama bakouta na Finland, bakouta na Suède, bakouta na Danemark. Toza pe na bandeko mosusu oyo tobengisi bakouta na mboka ya France. Na kuna tozali na bandeko ba mama ebele. Toza pe na bandeko mosusu bakouta na Belgique. Tozali na Bertin Mapaka sénateur, tozali na Gisèle Mandaïla député, tozali na Mijan député, pe tozali na mama mosusu sénateur Cécile Kenge na mboka Italie. Ye akozala na biso elongo. Tobosani pe mama na biso mosusu te Jeanne Masingango na mboka ya Danemark. Ba mama boya ebele pona kokomisa na kati ya milulu wana to yamba yo na esengo komisa na site na biso ezali na www.congoarendal.com. Date nango ya suka ezali le 15 juin. Po biso soki yo mikomisi ekosunga biso to yamba bino malamu na kimia pe nesengo. Boya ebele ba mama to bengi bino toza na posa na bino to fanda elongo to solola lolenge ni biso to kotambwa na mboka bapaya oyo bayambi biso. Wa mama wa hapa Arendal Norvege tunawalika kwa hii mkutano tutakuwa nayo tarehe 27 na 28. Tuseme le 27 na le 28 juin. Tunawalika wa mama, wa baba, watoto wa kutoka mainchi ya kuachana, wengine watatoka inchi ya Finland, wengine watatoka inchi ya Sweden, wengine watatoka inchi ya Danemark. Tuna wengine wainvite wetu wale watatoka Belgique na France. Sawa gisi papa sénateur Mampaka, sawa gisi mama député Gisèle Mandaïla, sawa gisi mama Mijan député tena na wengine wote Cécile Kenge député anatokea nchi ya Italia. Sasa tunaomba kwa wainvite wetu, tuko na date limit ya kujiandikisha kwa hii site yetu www.congoarendal.com. Tunawalika nyinyi wote, karibu tena sana hapa kwetu Arendal. Date ya mwisho ya kujiandikisha hako ni tarehe 15, tuseme le 15 juin. Tunaomba nyinyi wote, karibu tena kwetu hapa Arendal kwa hiyo date yenye tumewalika hako. Chers Congolaises et Congolais, on dit toujours éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pourquoi nous, l'organisation congolaise d'Arendal, nous vous invitons à prendre part à une conférence internationale sur l'intégration et la promotion de la femme congolaise. Cette conférence aura lieu ce vendredi 27 juin au 28 juin 2014. Nous aurons la participation de nos compatriotes de la Finlande, de la Suède et du Danemark et d'autres pays européens, avec comme orateurs qui viendront de l'Italie, l'honorable Cécile Kenge, et d'autres de la Belgique, l'honorable Gisèle Mandalaï, l'honorable Mia Jeanne et l'honorable sénateur
Mampaka. Nous vous invitons à prendre part à ces conférences. Ne ratez pas. Pour votre participation, veuillez vous enregistrer sur notre site www.congoarendal.com au plus tard le 15 juin. Soyez les bienvenus, nous vous attendons. Welcome! Soyez les bienvenus!